Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Bishop Tchatumba, Bishop charismatique. Tozana Elikia qui est santé na wezali malam. Merci. Merci tokende na lombango. Lelo bazali ko changer constitution à Congo. D'après yo, omoni ba changer ou bien batika ya ndenge wana. Avantage na ngweza nini? Biso déjà tozali makambo mingi ya kolobate puisque Kengo Wanondo a tranché, a dit qu'il va pas changer à voter. Senko a tranché, a dit qu'il va pas changer à voter. Société civile, plus de 650 associations, elle ne va pas changer à voter. Même Francis Kalombo a dit qu'il changeait la constitution, même dans le référendum, et Zali, et Koki Kosale Maté, et Kozala, battoir des photos d'appuyer Bango. C'est déjà suffisant pour que la constitution ait changé. Merci. Ceux qui te l'ont dit au Malamo, mais les Cambouis allaient régner entre Martin Fayulu et Vital Kamerhe. Martin Fayulu a comme ça la déclaration, mais Vital Kamerhe a cette terre, non, a sali déclaration. D'après yo Sankara de Kunta, il y a INC, Olobi Nini, pour la déclaration, il y a Martin Fayulu. Au coquille comparer Martin Fayulu na Kamerhe, c'est comparer l'incomparable. L'incomparable. Il n'y a pas match. Pourquoi? Par rapport à l'expérience, la position politique, on peut comparer Fayulu na Vital Kamerhe. Tout le monde Fayulu a salaté, tout le monde a meeting a salaté, tout le monde a décidé d'aller place implanté. Baké Krotier Makanisha Bandoki, il y a des combattants des États-Unis à Bungi. Moutoulo Vital Kamerhe, c'était pour lui une chance. Azana Vital Kamerhe, Azwa, onction wana ya popularité, ya ma base, t'as eu une césar organisée dans le monde entier, tous les pays du monde. Commençant par Kinshasa, t'as la fou Kamerhe Azosala, t'as l'expérience Kamerhe Azanango. Mais dans cette cause, la Mawa, pour la commande envoûtement Oyo, et côté Martin Fayulu, Oyo, et c'est-à-dire envoûtement Bandekonamai. Tout ça, mais pour Martin Fayulu, puisque Akobunga, et puis Akobunga Libera. Donc, d'après que Martin Fayulu a un niveau à Vital Kamerhe, na politique, il peut avoir un pouce en pembe na été. A pouce en na cheville, Martin Fayulu na cheville à Kamerhe, pas en place mon côté. Tikolo Baboy, dans la politique? Mais je te dis, politique c'est quoi? C'est politique, c'est par rapport à l'expérience à moto et par rapport à ce que tu représentes par rapport à la population. Dans nous autres, la popularité, population, vision, expérience, il y a Congo. Par rapport à Martin Fayulu na Vital Kamerhe, il n'y a pas match, il n'y a pas comparé, c'est l'incomparable. Martin Fayulu voilà, il a été séduit dans les combattants, discours à combattant, et Pengui à Pengui, discours à combattant, à Pengui, les lots, à commis qu'on a le combattant. Bon, c'est quoi le baboué? D'après yo, c'est déplorable. D'après yo, Martin Fayulu, on comparé Nanani. Vital Kamerhe ko comparer nana. Martin Fayulu azali mutabara na biso. Biso le Martin Fayulu, c'est le même rang. Le même rang. Mutolo ko Vital Kamerhe azali kozala na aura ya comparaison ya Etienne Tshisekedi. Oui que sommes là les foules que Tshisekedi a entraîné dans toute la République démocratique du Congo. Ndenzela wana Kamerhe alali il a entraîné les mêmes foules. Tous les gens qui à Kinshasa, tous les gens qui à l'intérieur, il y a Mboka. Mais on peut comparer Martin Fayulu, Martin Fayulu na biso, Nene Moko, il y a niveau, il y a vidéo, il y a internet, il y a un temps où il y a la caméra, il y a internet pour filmer la caméra, c'est-à-dire que il y a biso, tout ça, Nene Moko. Merci ndeko nangai Bishop Tchatumba na landi intervention na yo ezana bandeko nde balanda bangonde bakoy bandenge nini bako réaliser ba réponse pe mituna otozali kotuna yo. Ngai Tchatumba okoy ko yebisa biso te ke non na peuple mokonzi oya bandeko Bokechu eso Odombo yo koy ko kota yango te otia bango mo appui pona nino kotite ndeko DSV na éviter soki
eloko nini ozoloba ya swede oyo groupe ya babandi oyo bake kokutana pour envoûter le peuple encore de nouveau ezali eloko mutu normal mwana Congo normal mubundeli ya sori ya normal akokota te mpona nini ezali organisation bamiyibi ya mbongo balingi bayiba mbongo sur le dos du peuple congolais balia garçon wana oyo ozobenga Boketio ake kosala organisation wana asingata peuple congolais pardon te puisque ye aboya pardon aboya organisation na kati ya mosala oyo aboya na motema ne moko aboya organisation abundisa Chatumba abundisa Rex Kazadi abundisa organisation moko bababi barukuna kuna tango tusaki na conférence Dixon aboya organisation ekokosala bana liti oyo te liti oyo eza na chef te tokokosala organisation te puisque bakokorompre mokonzi oyo tokotia lelo ye alakisi biso ke azaki mutu oyo azaki près d'être corrompu yango nde bazwi mbongo bakotisi basala organisation ya bandoki ya basorcier yango nde nzambe alalaka te azwi misala na bango nyonso ya mpwasa abimisi bango libanda na nzela ya colonel na bango oyo tobengi Odombo aye komona ke bato basaki bamiyibi bazali kosala ngo mpona mbongo baza kolia mbongo ye aboyi azala sali na makambo mbongo amibendi abibi na Congolais ke bokeba bamiyibi ya mbongo basi basali bazolela mbongo na mukongo na bino yango nazosenga na peuple congolais akoki kokende kokotela eloko wana te peuple oyo ya Boketio premier oyo ya swede to peuple congolais normal akoki kolanda mutu lokola Boketio te ni na butu ni na moi na bato nyonso bazopesa mbongo wana bazali kozwa mbongo na bango bazali kobwaka mibale puisque un homme normal akoki kolanda mutu ya kofinga bato ntongo midi pokwa koboya organisation ntongo midi pokwa kolobaka babétise kosalire bakombo ya bato kokosela bato makambo mutu nyonso aza kolabo lelo kolabo aza nani peuple congolais. Merci ndenge olobi ke peuple mokonzi okoki kokota te baza bamiyibi eloko nini ezali koprouve ke bango bazali bamiyibi mpo boyokanaka te obieni bowa toza nango ezali odon abimi alobi phrase clé alobi eza makambo mbongo azomona clair te ndenge bapassation batransfert ya mbongo ezali kosalema aboyi azala sali na bato lokola biso bachatumba tolobaka ntongo midi mpoko bachaku oyo basagara de kuto to banda koloba kofinga bango makambo mbongo alibi badegrono peuple congolais na se retire nanga bato oyo ezali makambo mbongo ezouta de gauche à droite surtout ezouta na Kinshasa bato bazali kosenrichir na do ya peuple congolais bato baza kotina mbongo na bango uta des États-Unis partout aboyi azala sali alors abendi nzoto mpona likambo mbongo c'est-à-dire que klebowa ezali mbongo oyo garçon wana ya swede et swede sekufa il a échoué na swede azolinga asali bakassete na yawo ba DVD tosombi yango na konti yake totia ye po kaka atie kaka komba likolo kuna tozosubi na sundama puisque sundama esi ekufa atondi kaka te amoni kaka no aluka stratégie mosusu akekoluka komona bango bandoki wana eloko bandoki o peuple mokonzi peuple oyo peuple congolais akokotela eloko aningo wana te biso basentinelle bagendarme biso balobela Congo tokokondima te tokodécourage bato wana puisque azalaki moto ya liboso aboya organisation azongi te asengi pardon te il a sali le nom des gens bababi balokuna baseki wana sali mpona makambo organisation lebi azomema biso wana baza basorcier. Merci ndeko na ngai Chatumba na banzi tolandi yo na malamu ndenge yo opesi ba point de repère na yo ke no Odombo a confirmé que non mbongo ezali koleka na se ya Sumalobe yango nde aboyi na ye. Alors yope lokola Odombo azali éclairer na bino alandi yope o confirmer lisusu ndenge wana na confirmer yango puisque soki odonte balinga babe ma peuple na mugulu metala nzamba sali nini azi odon akeko tielo kola nef mais likambu oyo tozomona ke likambu oyo tozomona bandeko Boketio
batieli bango caméra pe na journaliste baza ko filmer balobi ke ekolekana na Kinshasa Bokecho ko te biso ke bato oyo baza ba sorcier tango biso tozobenga Kabila tolobi ke ngai na kotika na kobenga susu Kanambe te Bokecho atelema alobi afingana na monde entier abimisanga ndenge na za kolabo kombo na ye ko na za Kabila za Kanambe adia se dipolite ndenge baloba ko ba kombo baloba kebele bile wana. Nous avons cru mais tango ekomi ke Kinshasa emuna Bokecho mutu wana ke akati suki na mutu ne ya mandefu wana akati mandefu balati kazaka baye kovanda bakomi kobenga oyo babenga Kanambe kombo Kanambe bungi bakomi président Kabila peuple congolais kota na ndenge nzaba bisi misala kuku na moi ce sont des sorciers les lots Kanambe akomi Kabila baye bisi peuple te ndenge ni bisiko kombo ne komi Kabila te bakomi Kabila président Kabila et puis akomi Kabila pas seulement Kabila akomi président ça ce sont des sorciers. Naza kosela na peuple congolais tala bandoko ya butu bataki kopumwa o Kabila elongi ya mama na yo tufi ya mama na yo tali longi kubu akomi te asasu Kanambe te akomi président Kabila. C'est ça les œuvres de sorcellerie. Bonjour ka kindoki wapi bande kwa Congo bandoki bangolo bayaka na bilamba ba soda balati ba pete lelo batiki bilamba soda teni babwaki balati costume bakati mandefu bakati suki alors bali côté de comme ça le biso ba manœuvre oyo ba ke kotala on a Chabani record et les kakuna na Kisasa. C'est la sorcellerie na sengi na peuple congolais bon fongola miso soki bobuni kaka moto azana habitude ya kofinga batu azana habitude ya kokwalobie batu boye ba ke yende moko moto azana misala wana eza kati na bango lelo monemi polele. Merci ndekona bakobenga susu ye Kanambe te batika na kobenga Kabila libela ngai chatumba na kobenga Kabila na banda kobenga Kabila ti na 2016. Merci. Après 2016 na kobenga susu président parce que na président na ngai boko oya ko boko na kati ya Kongo. Merci ndekona ngai chatumba. Moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya sakana na mboka moto kitisa moto